Merci na bino nyonso bolandaka émission maboke na KNB News balobi KNB News nde makambo balobi actualité moko ya bien makasi ai balobi merci na bino nyonso balandi nyonso ya maboke balobi maboke bo continuer toujours kolanda émission moko kitoko émission moko bimisaka makambo za ko bomba ma obino boyebite. Voilà pourquoi les gens m'ont invité mon spécial na combo ya Tatou de Best. Bonjour Tatou de Best. Bonjour Rose, donc na sepeli comment on est tous. Ngapena sepeli bonne santé. En tout cas ça va, ça va. Non, on a vraiment déjà ça va. Ouais, ça va donc de moni tout est sans problème donc c'est que tout va bien. Nous soyez les cas bien. Ouais, tout va bien ndenge rythme mboke zo kendele. Ouais. Donc ça va et tout ça. À réseau les cas bien comment? Ben à réseau qui est bien, on a aussi le bandelouana, tout ça qui évolue et puis tout ça là toujours ben fort, la perfection, il y a œuvre pour que tout le monde a la satisfait quoi. Tatou de Best, ngana bengo Tatou de Best, artiste et comédien parce que na maboke to embaka kaka ba artiste et comédien. Alors est-ce que Tokyo ko ba parcours na yo ba oyo ba yebi yo déjà na ba o ba yebi yo te o se présenter to ba pe parcours na yo na monde art. Bon merci Tatou de Best ou encore Seigneur de Best moi dans notre père, c'est un artiste comédien. Président du groupe théâtral Sanctuaire d'art où il a justement pour évoluer dans commune ya Lingwala donc juste référence c'est ça à venir moi cadet 62 référence emmener les académies des beaux-arts. Okay. Je dirais parcours n'angeza un peu moulaï et vaste mais justement j'ai débuté ma carrière dans les années 2004 avec un frère que je salue en passant Fabrice Sombola. C'était vraiment un ami frère ou abandé comme mangana a et après ça tokenda qui est pas ya mama Bifalo tanga uti pas mama Linga tulungwana na kepa papa Mosepelisi na lungwana na kepa Viesia Tula na lungwana na ke et pas ya vient abiso Alisala nde nae cinéaque ya papa Caleb te cinéaque mususu après nae maintenant qu'on crée groupe Nangamoko. C'est quoi Tatou de Best? Quoi ça m'a bloqué hein? Tout le bagnos. Ce qu'on a ba parcours au tangeli biso et pas batouana nyonso. Pourquoi au long on a ba motif ni? C'est que sumba la banganda. Non, il y a des histoires. Je suis comme un joueur. Un joueur on a besoin de temps de jeu. Il faut s'exprimer facilement. Et beaucoup plus dans ba groupe musu c'est là qui manque il y a professionnalisme ou encore il y a capacité à collectionner on a TV. Vous imaginez Boye Boleki un mois 2 mois plus tard Bofandi. On est un groupe non. Non, je peux pas quand même citer les noms. Oh, Tatou de Best. Non. Naé a été pour natanga ba mabe ya ba groupe bien berrer ya batu. Justement berrer na bango servant lelo na créer groupe kenga na ba erreur wana na salongote. Donc justement comment qui logo la groupe ba pire petit moko boya ba vient na bango na ba seng na bango. Tu as un talent mais on te bon final tu vois. Alors toutes ces histoires là tout de suite vous imaginez depuis 2004 bozo bunda bundo koti a OK ba groupe en to bulala minene mais tant au koti pour bon il y a pas grand chose il y a que moi esprit moko boya ba pire petit bino ndepena ba ngata ba faut ba kemba nanu bon ouais to kemba ki pe to monique to kembi. Tatou de Best le komi yo au komi patron je peux dire au komi président. Pourquoi c'est la bongo na ba groupe au monde que groupe o ba pire petit nanga oyo ba ngonde faut ba zata mutu moko yesika ba pese opportunité moi il faut kemba nanu pona nini expliquer biso nan bon comme déjà président. Pour moi je ne sais pas ce qui anime papa mususu ba président mususu na ba genre ba comportement. Quant à moi je considère dans le bagage que côté là mutu ko le travail nezate. Si tu travailles bien en tout cas on va te donner ta place. Un Sanctuaire d'art. Voilà groupe na yo. Na Sanctuaire d'art na pesa bango bongo. Ndongo ye aoza mupayate. Et logo osala ngana lingoto bato ba se planer ça musala na. Si tu es capable oleka. Oza pire petit nanga oui mais awa c'est du travail. Soko koki na pesa yo rôle ya principal. Ndetinga sotali ba film nanga otoleka. Na joué principal na CD place c'est pas batumsus ba joué principal parce que j'avais constaté que no ba master bazana quoi apport ba ko pesa kenga donc je leur laisse la place. Yo ça quand même un peu bien là
Au PC, mission dans groupe, n'a pas joué principal. Pourquoi pas? C'est le problème est ça, comme ça starté. Mais le problème est ça qu'il y a quoi éduquer masse. Il y a des gens qui ont un rôle na bango senti pendant qu'il a répété au moins pendant que non, il est plus que moi. Je peux aussi faire n'engue ya sala mais ngana komi na ba niveau ya komate, voyez. Alors il faut lui donner sa chance en fait. C'est que t'as tout des bestes à un moment donné dans Kolo Bapé quand même tu es limité. Ndemo comme mon ça quand même limité na ba ni mo. Quand là ce qu'on zo le ba limité na sens au zo le ba na peut-être que c'est un côté. Il faut comprendre d'abord ngai lorsque na komi pas Alissa là, j'ai appris et pas baninga la polyvalence de l'œuvre. C'est-à-dire ngane naza bona jouer ka tonalité té na jouer peu simple prévaner pièce nanga on nazo banda psaume 34 na jouer jeune groupe na kena ya suka et pas ya président et donc que je salue à passant na jouer jeune na jouer papa donc et pas nanga koloba limité c'est vraiment pas les mots qui font limité oui parce que artiste a limité té non comment je serais limité parce que j'ai eu de belles formations quoi. Oui, de belles formations. Mais quand même, aux acquis tout fait banda au final. Babimisao, na ba TVT, na ba nini. Non, kobimisa. Quand c'est bien son parcours. Non, ngana na ndenge na leka. Koloba kobimisa ngate za mwaga parce que ngana ndo retourner. Mais le problème est ça nini. Vous imaginez boy casting par exemple. Ba pesi chance na acteur, artiste et tout. Alors c'est le meilleur de soi pour assumer responsabilité principale bien un rôle moi quelconque. Mais tu te retrouves là au PC comme tout le monde a satisfait, ça va. Et comme le jour à tournage, tu vois, il y a quelqu'un d'autre à jouer à la place, non. Moutaliban, mais moi, dans un groupe, peut-être pour Azaka ancien, tu vois ce que ça fait. Tu me dis que na cadre, il y a Moussala, qu'on a respect, il y a art. Tu me dis que quand on a vu que ça derrière, biso lelo, tu vois ça là, donc on a groupe, on a son moutoyer que tu es capable, on te donne ta chance. Si tu as tout des bestes, mais quand on peut expliquer biso et pas ya Alista yo lobby a lobby que banda ko leka na ba TV banda ko leka banda peso pe espace au jouer pièce nini ya liboso au jouer na groupe ya Alista na groupe Alista là temps on a joué Phoenix na joué Yogo na yeko joué film ya suka nde ekatanaki parce que nga fait na combien na engagement nga mususu tout ça okataki nde film abatu non nakataki film président okataki film abatu na mukoso baby saki film non je pense que soko ok na ba groupe nyonso na tangelo eza na groupe mongo te ba beto liso na nga na ndenga mabe franchement en tout cas côté wana naza komi kumisa te mais je me réserve à koloba ngo mais soki autour na bango ezala bien. Jamais na kata film abatu. Donc yo zaki bien baronde ba fond. C'est baronde ba fond. Non, en tout cas naïe a pour na ko akise mututé et justement ba erreur na bango et servir biso lelo na leçon et on a senti de vivre bien sans rancune, sans que batu ba longa franchement. Ah. T'as tout des bestes. Ah yo so ba bozo kumisa. Tango omoninga. Oh les amaboki. Non ça vraiment recherche ya mwana na yo moko. Na bengi na plateau ah est-ce que koloba ka ndenge oloba je pense que on témoigner de la même manière que na oloba en tout cas en dehors il y a ce que je vis j'ai quand même une bonne éducation moi je considère tout le monde ngana kati ya groupe eza na bana mususu bayaka auti musika parce que théâtre de lui ça quand même peu en dehors il y a capacité au mutoza na ngona kati ça pas aspect physique ça na mutumso mo pena ye penza bote na oh penza na groupe mais quand tu vois ce qu'il a l'art qui dégage on peut exploiter justement ça pour nous éduquer bateau aux autres PC place na kata coupe il y a des gens bazabongo bazé belé je ne peux pas citer les noms ici mais sinon so bengi moi na je pense que ça peut coûter oyo ko benga pour biso que voilà na groupe na le cas boy azate. OK t'as tout de best question oyo ataba na poto ba omi tuna partout ba omi tuna question oyo art yakala ezaki eza art otomo na lelo te art komi ba rancune art komi makambo belebele oyo na oyo bayoka na raté oyo na oyo rando oyo na oyo finalement c'est quoi au juste yosa artiste et comédien osa en plus président alors mais quand un peu ko éclaircir biso
qu'est-ce qui se passe là na kati eza nini finalement? Bon, moi je pense que Loko Liboso, je pense que ça problème d'un côté d'abord éducation. Parce que vient à Bissopé à Kalabazwaka, Baramasaki, des gens de partout. Hein. Et moni tant ba tuana ba koli ba yebisko balakisi bomoto na bango banano bazali. Et c'est même eux nde bat ba bebiseli biso bato lelo nzela parce que bato théâtre lelo na mboka na biso ba koma bonga ba mona bango lokola ba ivorien bato moko boye ba makama mabe nenge bandumba na ba basna mibali tout ça. Et ça d'abord bon parce que tant ba recruter qui ba tenir qui quantité ya ba niveau d'études ya ba famille et tout comme ça. Et puis au lieu ba banda pe ko éduquer bango ba éduquer bango te batike bango bongo ba évoluer bongo. Alors imaginez muto azaka déjà rankiné na kata quartier aya côté na art. Parce que na tant to la rôle ils a loka battle na ils a affrontement ils a légal soko koki ozui. Mutu mso atikana na mutema. Tant wa longwa ke osala groupe na e nga groupe na bosola na bango te. Président na bo Pierre Mbote te. Yo pe président le roi opposant no pe bongo ba petona so ba yo pe sombo to mono fini. Comment otala ta mopandi. Tout ça ezé loko ezokoli sa ranking na kata art. Et bien moi je pense que lelo ngai personnellement Tatou de Best je ne peux pas me laisser faire na baja batitude douane. Je suis à bon terme na artiste nyonso, je collabore bien avec tous donc Tatou de Best question oyo pe e matinga. Lelo na art to comment mona po mutasi ki sabatu foka bêtise. Bêtise ekoti na monde art na niveau moko na habité sur na kolo bani. Jamais ceux qui parents otala théâtre na biso ya awa au monde abangela na mwana. Abeta mona mo ba 20 ans ya mo ba kopa mai. Po arata ka ba biloko wana. Alors eloko nini vraiment isale makawana? Bon, moi je pense que sur le plan il y a gouvernement parce que on voit ça. Sur le lot aux télévision tu novelas, tu verras des trucs bizarres. Franchement, ils en ont qu'à bisoter bateau bébé ça va. Tu sais pendant novelas tu tongo tu peux quoi. Au coup t'as bisou, bo skizenga ba la ça ba ninité à mobile tout à moi c'est na TV comme ça. Maman na bana ba otala. Et à ce temps-là, thème sous gouvernement, ils disent rien. Peut-être que bazo comprendre que wana baza ba mindele mais biso to na culture mais biso ya c'est du complexe. C'est simple. Si on doit faire des choses selon notre manière, interdisons tout simplement ba genre ba diffusion wana. Dites-leur à haute voix que non, ba genre ba film n'est pas na biso ko raté c'est tout. Au moins que ma kamto ile kanango bien. Mais ça a quand même retard. Pour déjà kota bana mikie bazaza na ngona ba téléphone. C'est pas tard. Toutefois, ceux qui doivent arrêter hémorragie, maquiller bien sousté. Ok. Zanango bisoté batune tozo bisa bana. Mais moi personnellement, na c'est plan na ba pratique ou anate. Il y a ba artiste au ba do ba. Ah oui parce que ba papa na biso ba mango bolos que bande ko sexa batu badanga banani ils ont pas dit ba bêtise na la télé. Ils ont été renommés jusqu'à présent batu ba ebani koleka ba type wana bazate. So il lelo na otala maboke. Maboke on eza ko mauvais batu. Pour nani asalaki art na ya sexe batu na buzo bate na bêtise te yo pino saka pena lokwa o sona wana o mangobot o mangobo na biso a famille pour nini ba yebi bango na ba cacher moko bien ba sexe batu ndenga mabete. Donc ce sont des anti-valeurs autant moi na zo ya groupe président ya groupe tu dois imposer une discipline et pas ya artiste. Comme ma biso na biloko buzo baté. Tu peux cultiver ko koliselo comment ko dans le sens positif pour que éduquer ba tout que tout ça bien éducateur en masse. Star na biso. Eloko oyo bengina tout non. Pas président. Il y a groupe structure de sanctuaire d'art. Sanctuaire d'art. Est-ce que ndo ina monde art boy? Est-ce que c'est préparé ndo comme déjà président parce que monde art ya ngo depuis kala. Donc comme président boto comme bébé pour le bien président. Est-ce que vraiment lundi dans monde dango? Parce que so yebi singa que parce que so yebi singa que non
yo na ba artiste nyonso boyoka naka ba président nyonso boyoka na seko kosi okosa yo sa na bien po na yo moko me bango kuna ba tiela mo ba bilo mo na muteme pas président mususu. Est-ce que ndo yebo sali vraiment groupe vous êtes sûr na yo moko qui au gagner au kolonga au quoi assumer nyonso? Non, ceux qui na sali groupe eza pona longa te. Moi dans ma conscience, je sais que na créé groupe pour apporter un plus na o déjà bayaya bandeko balé qui basala. Na yeko affronter mututé mais na yeko baksa mo eloko. Neteloni. Non, l'éducation même ba film nangé ça ba genre éducationnel et puis ce sont des films je dirais moi 60% ça beaucoup plus chrétiens. Net ya liboso ezani film oyo déjà sali banda au comme président. Oyo éduqué pe masse. Ouais, au nom de l'amour. Au nom de l'amour, les films oyo ezolobela genre ya comportement auto-vivaka na kata ba église, vie et église na vie à famille. Il y a des gens qui confondent vie et église na vie à famille. Ndeti maman pasteur on a tient un rôle on a pesi, oza maman pasteur, oza mwasi anda, oza pasteur te. Oza na ministère pastoral te. Tu dois rester une femme de baba femme soyez soumise. Tika nanda ko sana musala soko osunga mobile non na ministère, osunga na makamsusu mais la femme abane ko devancer mobile. Au point qu'à cause ya ba zèle auto pesa maman pasteur a comment prophétiser ko kabel l'église pour s'accaparer l'église. Et lokola mbuma mabe ba nzete mabe ba bango na mbuma nango. Maman na fin de compte c'est qui ko zoazem il y a un des frères l'église et puis voilà libala ne kufaki. Et ça marque autres auteurs. De l'autre côté, peut au nom de l'amour na terre qui partit msueza ya mobali banda ko bota te mutazaki mabe na bon bala zakite mais juste ça temps. Vous voyez mais na ko boya ko perdre bozu oyo mobali ya mwana bango azalaki nango papa tindi mwana ne ya mwasi zoazem ya mutu musu libanda. Mais na nyonso oyo komele bango l'homme a pris la décision plutôt de pardonner sa femme. Va continuer à vivre dans bango. Voilà l'éducation, voilà le concept aux OP, ça que il faut toujours pardonner et puis qu'au bout il y a moi si ils ont consentement mobali. Bibliquement c'est ça. Mobali n'a pas décision en souka même si a kangé moi si na na mobali tout ça. Décision en souka ça revient pas à mobali. Ce mobile à monique est bon. Je ne peux pas détruire mon foyer parce que il y a ça. Voilà, vous pardonnez et puis voilà vous continuez la vie. C'est ça. Tatou de best. Mais quand un peu quoi c'est biso. Lelo oyo. Ceux qui bâti honnête na rôle moko ya kuluna au jouer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Naza artiste, je vous ai dit ne bandel OK. Naza polyvalent donc na jouaka simple tonalité et puis voilà. Tatou de best bête na biso ata mo nini mo boy. Ah ouais. Mo ton na bayoka ngopo. Na banda kuna ba to na tatou de best ngo boche tatou. Tatou de best ngo ba mo na appelle quoi? Non. Olobelola skaskawa. Je ne vois pas et logo oui go empêcher ngayo Seigneur de best moi en Congolo. Na kende par exemple ko faire concurrence na banto libanda. Puisque banto tozo benga ba nigérien ba ja vraiment gravité pour le kabiso. D'ailleurs nous on a des capacités oyo ba on a nous bazana ngote mais sauf que bazu moi ba avantage. Donc pour ngai qui Seigneur de best zelo ya toute l'autorité banto ba yebi ils ne ba nyingo ba benga Seigneur de best puisque tukenda mukolo mususu castinga tokutani na banto yo ba yebana tout ça ba bita tonalité ya baduba ba jouer na bango mais lorsque je suis monté sur scène na sele bango biloko oyo et tourner bango bongo et vertige bango. C'est de là papier changa comme il y a Seigneur de best moi zango tika ndamvula mudini moi ne ya notre père. Donc voilà donc moi tonalité. J'espère que loko ningi si bafana maboke balobi boza toujours branché. Tatou de best question moko ningi na tuna. Na tuna question moko. Question ka moko. To mona galelo oyo bayabui nani susa joa kizengi ba Aïda nani sus basa un peu moi sélection moko moni ba yebani entre bango na bango ebi ke ya bui a joa kizengi yepe mutabanda makambongo Aïda
nani ya nani bon babizengi kaka baza mo ebele ngai bao bazwaka kizengi bazaka pela mo sélection na bango moko o bakutanaka basololaka bazaka vraiment même moral wala fata koteli bango te baka même moral na ebite so ba misusu sikoyo entre vous batatu est-ce que vous avez occasion ya kokutana na batatu mususu au bénéficier tellement un plus ya GM Muninga ou comment? Bon, kokuta na plateforme peut-être que j'ignore. Mais tokuta na ka défendre na tournage. On partage nos expériences suite on toto solaka. Neti tatunani. Oyo solaka na beaucoup na ba tournage oui. On est jusqu'ici nakutana na ndeko moko tournage pas ya Air Combo ya groupe en groupe Kimi Air Fox. Non, abandonné kana RTG comme ça. Na bossani combo tatongo tozo ta en tourner na ye mbale belé. Comment on est nan? Tatonan. So combo na loba combo ne mais combo Kimi des fois tu ando kutana na ye. Ka ye moko. Ben oui. Et bon batatu misusu o nga na ye. Tatu rock bambote siko za tatu rock. Bambote siko za na profiter ka place na pe mbote. Tatu rock. Non, pendant toujours occasion to kutana bango. Ce qui to kutana bango sur scène na ba organisation. To coopérer na biso sans problème. To coopérer sans problème. Siko est-ce que yo osala quand même effort ya ko meka mpe ko tuta ba misusu ou soit yo pour la osala ka orgueil ka anet ba président nyonso. Nalenda ou comment? Ce qui baebi so que Tatou de Best ça orgueilleux, il faut bien ngai to sola na mutana pas l'action orgueil na en tout cas franchement. Mais na lobby jusqu'ici non to vivre une occasion te okuta na bango. Mingi to kolisa ka relation des fois na ba réunion ou encore na banzonzi de to ba lelo. Beaucoup kutana, beaucoup pisa ba numéro, beaucoup mo solo les pieds évolution voilà et banda toujours quelque part. Nako bandula mkate na tongo na bando tala TV na luka na suluka tatou abeta tonalité non ça n'a pas de sens quand même surtout pour une opportunité peut s'mettre au sol là franchement. Merci beaucoup Tatou de Best. Est-ce que programme na yo ya ba répétition aux autres divisés ba nini wapi pièce wapi on peut ça ba coordonner nini so parce que to ngi to chité te vezangonga. Voilà merci Tatou de Best président il y a Sanctuaire d'art à zo diffusé biloko siko na PSTV mais tout ça n'a pas problème mais le mois prochain tozo kenena A plus 243 A plus 243 des 6 cas déjà tout signé contrat tout va bien tozo ça biloko wana mais programme il y a groupe to répétaka une fois par semaine tozo na commune ya Lingwala na avenue Mweka numéro 264. Référence Nabi c'est juste Académie des Beaux-Arts. Avenue de la Libération ex 24 novembre. Donc so comme l'Académie des Beaux-Arts to na avenue Mweka eza balabala ya munene makaso eza na côté wana. Donc so comme wana jeudi à partir à 9h to bana déjà répétition na biso tiba 13h aussi ici. OK, rapidement numéro ya téléphone pour na ba nyonso ba kolinga ko soutenir yo. Conseil, je lance cet appel na bande ko nyonso o bazana besoin pour soutenir groupe Sanctuaire d'art souvent boyebi ke musala o ezaka pasi makasi ko banda na ngone to banda kana tito koma na ngona niveau à TV ça nous coûte vraiment. Je pense que bande ko nyonso bazana besoin ko contacter biso to ko réintégrer groupe babenga biso na plus 243 82 257 27 79. Donc, plus 243, 422, 257, 27, 79. Sobobengi Bokozo, Ngamoko en direct. Ok, merci beaucoup. Nabino Nyonso Bozui. Ibaku ya kolanda émission Maboke avec Tatou de Best. Tatou de Best, question moko ya suka poto kabona question na vraiment sur na tunité. Ah, en tout cas ba fan Maboke ba ina makasi Tatou de Best. Na monde art, olinga ananité. Nani vraiment tiako kana vraiment na monde art. Ah, ben moi connaissant art en tout cas, je ne vois pas mon tabou sanga. Ah, Tatou de Best eza Maboke, loba vérité. Vérité ko loba ka tapé sanga kaneza te ponga na ko ba a jouer ma bé. Bon, a jouer ma bé.
Nan. Nana jouaka mabe oyo vraiment soko tali bobité abeta fou. Eza art. Akota ngati. Non. Eza art. Art, eza œuvre de l'esprit. Nzela ozo kende c'est pas dit que mututu fois kende ka nzela wa. Tato de best kasi. Nano linga na monda art. Poto shite. Na monda ana linga batu nyonso basala musala. Ah. Batu nyonso basala musala bien na linga bango. Merci na bino nyonso bozwi libaku ya kolanda émission maboke balobi he tolo ya mingi te émission maboke nde makambo balobi charge ya émission hein oya boya sali mokili na ye na ndenge mabete tolo bakaka tant que musala quoi. Merci vraiment na bino nyonso balobi bo s'abonner bo aimer balobi YouTube taper KNB News émission maboke okomona ba émission na biso nyonso vraiment na pesi bino merci pona libaku pona ba motivation obo pesa kangai moko ya journaliste na kati ya KNB News Rose Okito Pambote Bisika Bozali à la prochaine occasion bye.